soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani. Mais non, nga naza prêt oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki. À toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous nous suivez en direct de la colline sainte de Nkamba. Presque Nkamba officiel, ici là, portez-vous bien.
Et je dis à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous nous suivez en direct de la colline sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ce jeudi 18 juin 2026, précisément dans la matinée pour un culte. Comme il nous est recommandé, nous les fidèles kimbanguistes avons l'obligation de prier tous les jours pour non seulement préserver nos valeurs, mais également plaider en faveur de la paix à travers le monde. Fidèle à son sacerdoce, Presqu'île Nkamba officiel se donne pour mission d'assurer la retransmission en direct de cet événement qui débute déjà au cœur de l'édifice sacré de Nkamba Nouvelle-Jérusalem pour se clôturer devant la résidence officielle du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, bien entendu, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani. Nous vous convions alors de suivre des vues les moments culminants du dit culte à travers Presqu'île Nkamba officiel. D'ici là, portez-vous bien. Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka enzambi mbangi twafuluka tusadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka enzambi mbangi twafuluka. Na bolingo bino misato abule Nzambe tata Nzambe ya liboso papa osengi bolimbi sipo ete tozali akoka te na se ya ntango epai na yo nkolo na ndenge obateli biso na butu nyonso mobimba tozalaki na biso lokola bwei toyebi biso ata likambo moko te na bolingo mpe na mawa na yo papa osili kobeta biso mbata molimo tosili kolamuka yango wana topoti mbangu na ndako no ya bule papa po ete toya kozongisela yo merci obateli biso butu mobimba tokomi na butu mpe tokomi na moi batela biso lisusu na moi nyonso mobimba tala papa motelema liboso mpona koteya biso mokanda no monene ezali zamba monene papa kokota mpe akobima papa tikete okokopesa ye mayele biso mpe tokoyoka yango tokosa yango na matoi tobomba na mitema na biso po ete papa yango nde ekobikisa biso na mikolo oyo ezokoya kotala te tolekisa yango lokola mai ezokotiola to mopepe kasi tika etonga kati na milimu na biso papa nini biso tokosenga susu epai na oyo oyebi te kati na mokili nyonso papa esili koninga na pasi ya ndenge na ndenge liwa maladi papa esili kotonda biso kati na mokili ekime na biso papa ezali kaka epai na yo kotika biso bana na yo te po ete toyebi mpe papa libonda moto masumu papa yo koyokaka yango te kasi mawa na yo nde tokosengaka po ete oyamba mabonde na biso bana na yo kokota na biso ezala ya nsambu kobima na biso mpe ezala ya nsambu na kombo bino misato abule Nzambe tata mwana molimo santo kosengelaka manso amen.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tozwi mokanda mwa tata nzambe tokotanga na mikanda mibale na 12 préceptes. Tokotanga na mokanda mwa Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Tokoleka na 12 préceptes ya lingomba na biso. Nde mokanda ya suka tokotanga na mokanda na misala na bantoma na chapitre 5 verset 1 à 5. Tokosote totangi na verset 11. Kasi na bandaku totanga kobana na verset 1 kino na verset 11. Tolobi tokotanga mikanda mibale na précepte na biso ya lingomba 12 préceptes ya lingomba na biso. Tokotanga na mokanda mo Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Soto silisi toleki na 12 préceptes ya lingomba. De mokanda mo suka tokotanga na mokanda na Actes des Apôtres chapitre 5 verset 1 à 5. To sauter toleki na verset 11. Na Exode 20 chapitre 20 verset 1 à 17. Soki tozwi totangi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Tu ya mukanda ekomi mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo yonso ete ngai najali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bowumu. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te. Soke elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na nse te, to na mai na nse na mokili te. Okogumbamela yango te, to kosalela yango te, mpo ete ngai yawe ya nzambe na yo nazali nzambe na zuwa. Na kobatela pe na kokitisa mabe na batata likolo na bana, kino na libota na misato mpe na minei na ba oyo bakoyinaka ngai. Nde na komonisa boboto na bato nkoto na nkoto, baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga nkombo na yawe nzambe na yo na pamba te, mpo ete yawe akolongisa te oyo atangi nkombo na ye mpamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba, mpe okosilisa mosala na yo yonso. Nde mokolo na nsambo ezali sabata epai na yawe nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala moko te. Yo te mpe mwana mobali na yo te, mpe mwana mwasi na yo te, mpe bibwele na yo te, mpe mopaya na lopango na yo te. Mpo ete na mikolo motoba yawe ajalisaki likolo mpe mokili, mpe mai monene, mpe biloko yonso kati na yango, mpe apemaki na mokolo na nsambo. Yango wana yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango. Kumisa tata na yo mpe mama na yo, po ete mikolo na yo mijala mingi na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli ya lokuta na tina na mojalani na yo te, okolula ndako na mojalani na yo te, okolula mwasi na mojalani na yo te, soko moumbu mobali na ye te, soko moumbu mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ejali na mojalani na yo te, na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Toleki na mibeko zomi na mibale mya lingomba. Soko tozwi totangi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Tosala eta po ete bokonzi nyonso eutaka na tata nzambe. Linga bato banso ata bayini bayo. Komela likaya to bangi te. Komela masanga ya kolangwisa te. Kobina te. Kokende kotala mabina te. Kolala bolumbu te mpe kosokola bolumbu te. Koswana te mpe kobunda te.
kosala nkisi te mpe kokende epai ya nganga nkisi te. Futaka mpaku ya leta. Kobombela moninga wa yo kanda na motema te. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. Kolia ngulu te, sombo te, ngulu maza te, nyoka te, makaku nyonso epekisa mini. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nde toleki na misala na bantoma, chapitre 5, verset 1 à 5, toko sauter, totangi na verset 11. Mutu ya mukanda ekomi boye, Anania na Safira. Kasi ezalaki na moto moko, kombo na ye Anania. Ayokanaki na mwasi na ye Safira, pe bateki lopango na bango. Kasi Anania alongoli ndambo mosusu ya mbongo po na bango moko. Pe akeyi kopesa ndambo mosusu na bantoma. Mwasi na ye ayebaki makambo wana. Bongo Pierre alobi, Anania, pona nini Satan akoteli yo na motema? Okosi molimo santu na ndenge olongoli ndambo ya mbongo oyo otekelaki lopango. Soko olikaki kotika lopango na yo, etali kaka yo moko. Na sima ya koteka yango, mbongo ezali ya yo. Boye te, ndenge nini ozwi mokano oyo na motema na yo? Okosi bato te, okosi nde Nzambe. Awa Anania ayoki makambo wana, akwei pe akati motema. Bato nyonso bayokaki sango yango, batondaki na somo penza. A 11, Eklezia mobimba ya Yerusalemi pe bato nyonso oyo bayokaki makambo wana, batondaki na somo penza. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe akobika na biso papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe molimo santo. Tozongisi matondi pasi kopesi biso mokolo mwa lelo na bolingo na yo pe na mawa na yo. Ngonge koki oyo toningi koyoka malako na yo. Biso tozali banani totelema liboso banganga Nzambe minene po tosakola sango na yo. Nde tosengi Bwana pe mayele kouta epai na yo. Oyo tokoloba tata Nzambe yo pesa biso yango. Biso moko tokokoka te. Yangwana asiste biso. Loba kati na biso. Ete maye toko bimisa. Biso tozala ba simple instrument. Yonde o utiliser biso. E oye ko bima. Toyoka yango biso banso to bomba to simba pe to salela. Pote mokolo moko to bika. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Totanga ki mikanda mibale. Na 12 préceptes ya lingomba. Totanga ki mokanda mo Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Toleka ki na 12 préceptes ya lingomba. Pe mokanda ya suka totanga ki na mokanda na misala na bantoma. Na chapitre 5 verset 1 à 5 tosotaki toleka ki na 11. Na mokanda ya Exode. Exode elakisi kobima. Soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso. Tata Nzambe alakaki Abraham ete libota na ye kokota bowumbu na mokili mosusu pendant 400 ans. Tango elaka ekokaki, bana Israël bakotaki bowumbu na mokili na Egypte. Bakotaki 70, bawumelaki kuna 430 ans. Babimaki 600 000. Moïse nde abimisaki bana Israël na Egypte. Tango bakomaki na ngomba Sinai, tata Nzambe apesaki bango mibeko zomi
po ete batambola na yango. Pamba te ye azali bule, esengelaki bango mpe bazala bule. Tango bakomaki penepene na mboka nelaka na mokili nelaka, Tata Nzambe ayebisaki Moïse aponda banongi 12 bakende kononga mokili nelaka. Banongaki mokili. Kokende na kozonga basalaki 40 jours. Tango bazongaki, bapesaki sango pa ya Moïse, Aaron pe lingomba mobimba. Mokili touti ezali kitoko. Eloko moko ya koluka kuna ezali te. Kasi batu tokuti kuna bazali milai minene bambinga. Baleki biso na makasi. Biso tokomona na mayoyo na miso na bango. Likambo wana ezongisaki bana Israel sima. Pe Tata Nzambe asilikaki. Alobi na manso na saleli bino. Bondimeli nga kaka te. Lokola bondimeli nga ete moko te akokota na mboka elaka. Ata bano babotamaki bakokisaki 20 ans pona kobunda tumba. Banzoto na bango ekotikala na esobe. Kaka Josué na Caleb na bana na bino nde bakokota na mboka elaka. Tango wana ezalaki bana Israel. Lelo yo nanga kimbangiste mwana papa Simo Kimbangu Kyangani. Papa Simo Kimbangu Kyangani apesi biso mibeko zomi. A renforcer yango na 12 préceptes lingomba. Nyonso eza minene. Toko longola moko te, toko bakisa moko te, toko kakola pe moko te. Nyonso to salela yango ndenge Tata Nzambe apesi biso po yango nde kolongisa biso. Toko beta sete na 8e commandement oyo eza na 15e verset. Okoyiba te. Na nyonso Tata Nzambe azosalela biso to asalelaka biso. Oyo ya apesaka biso. Pe oyo biso tozongiselaka ye. Est-ce que biso toyibaka Tata Nzambe te? Tata Nzambe akabeli yo $1000. Yo zongisile $10. Est-ce que oyibi Tata Nzambe te? Na 12 préceptes ya lingomba na biso, tokobeta sete na 11e précepte. Oye le bete ndima mabe na yo liboso na baninga. Biso tango to salaka mabe. Même bisiko to vandi, même bisiko to sala musala. Tango ba reprochaka biso. Est-ce que to silikaka te? Omoni pendaka na salaki mabe. Makamba lobe ezali ya solo. Ne siko senga bolimbisi yo zo silika. Yo za ko milongisa. Te wane ezali altitude ya bana na Nzambe te. Soko sali mabe senga bolimbisi. Wana nde ko sepelisa Tata Nzambe. Na mokanda totangaki ya Actes des Apôtres chapitre 5 verset 1 à 5. Lekaki na verset 11. Mokanda ya Actes des Apôtres to misala na bantoma lik mutakomaki yango. Lik azalaki moyekoli ya nkolo Yesu te. Azalaki pe moyuda te. Azalaki mo grec na mboka Antioka Sulia. Azalaki docteur. Lik akomaki mikanda mibale. Akomaki mokanda ya sango malamu ya Luka na mokanda ya misala na bantoma. Akomelaki yango ndeko na ye Théophile oyo azalaki mokonzi na luyalo ya Loma. Na mokanda makambo oyo akomaki na sango malamu ya Luka atunaki yango epai ya Mama Maria mama ya nkolo Yesu, epai ya bayekoli ya nkolo Yesu, pe epai ya batu mosusu. Kasi makambo oyo akomaki na misala na bantoma ya ebandeli bayebisaki ye. Oyo elandaki, oyo ya sima, ye moko amonaki yango na miso na ye. Pamba te azalaki moko kati na bayekoli ya Paul, pe bakutanaki na Paul na mobembo na ye ya mibale na mboka Toloa. Na esika totangi
na chapitre 5 verset 1 à 5 kino na verset tolekaki tosote toleki na verset 11 balobi ezalaki na tata moko kombo na ye Anania mwasi na ye Safira bazwaki mokano bango moko bateka lopango na bango balobi soki toteki lopango na biso tokopesa mbongo epai ya bantoma Nzambe pa asungi bango bateki kasi tango bateki Satana akosi bango alobi mbongo ebele boye malamu bokata ndambo Anania akati ndambo mbongo Safira pe mwasi na ye osika apese conseil ke non kosala yango te parce que tozwaki deja ekateli epai ya tata Nzambe ye pa akoti na complot wana akoti ye pe na complot wana Anania amemi ndambu ya mbongo epai ya bantoma tango akomi Pierre atuni ye motuna Anania mbongo oye na yango kako boteki lopango Anania azongisi yingeta Pierre alobi na ye pona nini okosi Nzambe elekaki minute ebele te Anania akweyaki pe akufaki bazwaki ye bakendeki kokunda ye ngonga misato elekaki Safira pe aye mwasi na ye tango akomi Pierre atuni ye kaka motuna oyo atunaki Anania Safira mbongo oyo yango kaka boteki lopango na bino Safira alobi yango kaka Pierre alobi Safira na Anania pona nini bozali komeka molimo mosantu po Anania ayebaki te ke tango aye tango bazotuna mituna ayebaki te ke Safira tango aye bazotuna mituna ayebaki te ke Anania asi akufaki pona nini bokosi molimo mosantu Safira pe akweyaki akufaki esika kaka bakundaki Anania bazwi pe bakokunda ye lelo likambo wana epai na yo na ngai mwana papa Simon Kimbangu kiangani est-ce que biso pe toza Anania na Safira te bapesi yo koli mema na Yerusalemi po etonga Yerusalemi yo zwi koli wana olobi oyo koli eleki munene malamu na kata ndambo okati ndambo oye kopesa ndambo tango papa Simon atukinga mbangu kianga na tuni yo papa koli nyonso oye nango yango olobi ngeta mais oza conscient kokosi oza Anania te oza Safira te yo moko ozwi ekateli olobi soki musala nazosala nazwi mbongo tata Nzambe apesi nga mbongo nakosomba soit 100 saka sima po etonga Yerusalemi Nzambe pa apamboli yo ozwi mais tango ozwi oli osomba 100 saka sima yo opesi nano priorité ya kosomba biloko na olobi te nakosomba nano ya ngai ou olobi te nakosomba nano 20 sac 80 wana nakobakisa sima nasala nano programme oyo ya ngai kasi ondimaki osala 100 Nzambe pa apesi yo est-ce que oza Anania na Safira te yo moko obongisi olobi nazokona tonga Yerusalemi nakosala nsinsani $50 oyo nabongisi yango mpo na nsinsani mais tango okomi na nsinsani makanisi bo eyeli okati lisusu 20 oza Anania na Safira te mama na likambo tokokende na yango bakosaka tata Nzambe te soko olaki tata Nzambe kokisa ndenge olaki ye pamba te kokosa ezali moyibi tosuki boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen totelema tobondela o tate toyedie na mazulu bika nkumbu ako ya zitu swa bika kimfumu kia kukiza bika luzolo lwako lwavanga mavantoto bonso mpe mu mazulu diakweto kalumbu tuvana lumbu eki
utulolo ka mfuka zetu bonso beto mpetu yambudidi batuvuidi mfuka kututwala ni muna mpuku muniko kansi ututani na muna nkwayambi kadikia kukimfumu yengolo yenkembo wamvuya mvu munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela amen. Tulombele nkunga. Toma kifimpe kwa kwenkundi enzi lezulu pasieni na toma kifi 1 2 3 toma kifimpe kwa kwenkundi enzi lezulu pasieni na vomino kya kondo mavangu keleke nkundi kulendi kotako toma kifimpe kwa kwenkundi enzi lezulu pasieni na vomino kya kondo mavangu keleke nkundi kulendi kotako zaisa maso mana wavanga kwa mfumu Yesu yandiloloki avokewa ukukatu kuna bilungi kumbwa kuyenina avokewa ukukatu kuna bilungi kumbwa kuyenina zaisa maso mana wavanga kwa mfumu Yesu yandiloloki avokewa ukukatu kuna bilungi kumbwa kuyenina avokewa ukukatu kuna bilungi kumbwa kuyenina. Munankumbwa se mwana ye tata mwanda velela unu kia yalu mkia kumienana mungondi ya sambanu mvua mafunda mole makumole sambanu tulendi malongi tulongolo kwa tata Luzitu Nkiambi Salomon yani na selo kuna paroisi ya Kimbantseke mission malongi katukubikidi mukanda miolo katutangidi wansole wa moska pia makumole nzile antitinate kumiensambwadi ututangidi nsiku kumiezole miadibundu dieto yefokole muna mavanga mazintumwa kapukia tanu nzila ya ntitena te ya tanu yewele muna nzila ya 10 yemosi lelo mokolo ya mine mokolo ya zomi na mwambe pona sanza o ya motoba sanza ya juin mobuma kotomi bale na tukumi bale na motoba jeudi le 18 juin 2026 tolandi matei mapesameli biso na papa Luzitu Nkiambi Salomon ye azali selo kuna na paroisse na biso ya Kimbantseke mission matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapia tukumi bale nzila ya mokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mokanda ya misala na bantoma
mokapo ya mitano nzela ya yambo kino mitano pe akei na nzela ya zomi na moko. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Actes des Apôtres chapitre 5 verset 1 à 5 et verset 11. Tokei na ba communiqué. Communiqué Ijiki Nantina ya ba programme oyo direction générale ya Ijiki et Bongisaki oyo etali opération ya $10 ya tol par jeune pe na opération Latisa Nganganzambe rectification et salemi par rapport ya ba date oyo episamelaki episamaki liboso de rectification et salimi boye. Opération, il y a $10, il y a tol par jeune, versement, il y a mbongo et Salema mardi le 30 juin 2026. Pour l'opération Latisang Nganzambe, yango et Salema lisusu le 28 juin T, Kassi yango et Salema dimanche le 26 juillet 2026. Totie Likia était Banso to commis fixé. Signé Léon Silmeson Titouvidi, président national. Et Sengami Nabatata, ba maman, pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola, ba fleuve, nakoya, nali yangani, et kozala mokolo mwalelo jeudi, le 18 juin 2026, na Tongo, na sima ya Ntinsani ya Mazout, na tribune ya Monene, Boyei Malam. Signé le président national du comité mixte, Papa Ntoto Luizi Mabele. Rappel na bana misatu Lukaya Manianga Grand Kasai tata molimo mosantu asengaki na mwana misatu nyonso apesa $10 suka le 30 juin 2026 yango wana yo mwana misatu tolia nzete ya bololo komisa kombo na $10 soki opesi $10 reçu ezali ba président ya ba camp biso nyonso mercredi Lobi mercredi bakutanaki na chantier ya Nkandia Bola signé Mama Basikila Malata présidente nationale. Lié bisnabana ya Sankuru nyons mwasi to mobali toyeba malamu ete tokolesa nkamba na suka ya sanza na yango ndeto sengi na mutu nyons aya kopesa ekateli na ye 5 000 francs congolais plus 2 kopo ya loso na kopo moko ya mbika. Toele la mapamboli na nzela ya bikateli soki otikali etali yo moko pambate mapamboli balukaka yango na nzela ya bikateli boyi malamu na biso banso signé Mama Danga Jeannette Diaconesse. Esengami na ba comité ya ba épouse et époux Faki Nkamba, épouse et époux MSSK Nkamba, pe époux et épouse Fluki Nkamba était tokutana na mokolo mwa lobby vendredi na tribune ya Monene pona lisolo ya biso oyo toyokanaki na sima ya Beko. Chaque responsable ayebisa ba membre na ye ya comité mokote azanga signé Maman Tsumbu ya Faki, Maman Pauline MSSK et Maman Chambouyi ya Fluki Boyei Malam. Esengami na ba épouse nyonso ya scout ba oyo bayaka na ba oyo bayaka te tomata biso nyonso na mokolo mwa lobby vendredi le 19 juin 2026 sima ya honneur ya tata mkonzi wa bule na tribune ya moke po tobongisa programme pona milulu abiso ya le 12 septembre. Présence ya époux et épouse nyonso ezali obligatoire. Boyei Malam signé Maman Mbouyi Fabienne présidente. Sengami na biso nyonso ba oyo tokotaki na retraite spirituelle toyeba ete milulu na biso ya le 17 juillet ibelemi nango moto na moto abongama pona bikateli ndenge kaka tosalelaka.
nde topesa yango na motema malamu. $10 ya misala, 10 000 francs congolais ya lingomba, 2 000 francs ya kwanga monene na mutu moko moko. Topesa yango na esengo mapamboli balukaka yango na makasi. Toleka kopesa mbongo epai ya papa Dolo Mathieu na bureau ya Ville Sainte. Centre de santé Kikoka ezali koyebisa na batata pe ba mama ete bazali na campagne ya vaccination supplémentation na vitamine A na bana oyo bazali na basanza moko sanza motoba kino mibu mitano de 6 à 59 mois. Tokobanda lelo jeudi le 18 juin kino le 21 juin 2025. Batu bakoleka na bandaku pona bana na biso bamela vitamine A pe kisi ya banyama. Mebendazole programme ezali boye lelo jeudi le 18 juin quand weno mason kipaku Kikoka Nzundu Lukengo quand prof Kinsungu Yanda Nzalabula. Lobby vendredi le 19 Ngombe Kinsuka Mpangu Mpanga Kanfuma Kingoma Madimba Noki. Pe le 20 juin Nseka Kimbonza. Signé Maman Ndundu Matumona. Le chef de division provinciale en charge de l'intendance et infrastructure ya Congo central azali koyebisa na ba paroissio nyons oyo bayaki pona kolesa nkamba sima ya ntsinsani ya mazutu mutu mokote akende tokutana bokutana na tribune pona masolo ya mokuse. Signé le chef de division provinciale révérend Pongo Panzu Claude. Avis de recherche, Papa Mayenga Alexis, yazali musicien ya Faki Kasai, asengi na mutu nyons, oyo alokoteliye mbongo, oyo akwesaki lobi na pokwa, pene ya ndako ya bankole na kamprof, azala na motema ya malamu aya kotikela ye yango na secrétariat ya Ville Sainte, pambate ezali mosolo. Mbongo oyo eko permettre ye azonga kuna na Kasai. Donc tata na biso alelima na miso mutu oyo alokutulaki ye mbongo akende kotikela ye na bureau ya Ville Sainte. Merci d'avance. Nde lelo jeudi ekozala bokundi ya bandeko ya papa Diambote Dialungana oyo toyebi mingi na kombo ya Monsieur Zero. Bibembe nyonso wana tu elekaki ekendeki na mboka Mpanga pe lelo bokundi kaka kuna na mboka Mpanga. Tokei na kupesana mbote. Faki Omilengele toyambaki ba attestation de nom pour nom kimbangiste zali 8 pona bandeko na biso ba catholique ba uti na Brazzaville ezali bongo Maman Bikoka Dieuvi Messu Césarine, Maman Bikoka Breli Marili Grace, Maman Samba Bernadette, Papa Sita Banzuzi Audrey Stanislas, Maman Bikoka Nzingula Chancelevie Simeon, Maman Bikoka Godlive Raya Egedet, Papa Bikoka Matingu Shelby Roy Smith, Papa Mulumba Teddy Tofeli, yende sympathisant pe toyambi ba recommandation à bandeko na biso Papa Ilonga Bosofeya Tony yazali sympathisant auti na Kinshasa yaki elongo na Papa
Kiampava yazali kimbangiste pe maman Baïta Mania Dondi. Recommandation ya papa Monche Bebuna Wilsha yazali sympathisant technicien à Utipe na Kinshasa. Recommandation ya maman Yakuno Kambale Yakuno Nelson yazali catholique auti na Butembo elongo na maman Tambwe Sephora Sakina. Recommandation ya papa Kinsosa Pascal yazali protestant auti na paroisse Loma na Mbanza Ngungu. Bisika nyonso bozwami botelema kwa kupesa bino mbote faki sepel sabango. To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina binoko fanda to yambi pe bimbangi mingi ya ba croyant ko banda croyant simple nkengi longi diacre sengi bolimbi simwa totanga ngo ezalite o union sto ayibiki yake na kimbangi atelemat kwa kopesa ye mbote petozui kimbangi ya reverende Nkiawete Lusadio Ntona yazali pasteur ya paroisse Maman Louise kuna nambanza Ngungu ye elongo na 9 personnes baye ona bolesi Yerusalemi bisika bazwami bango pe batelema to ko pesa bango mbote faki musique. To pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina binoko fanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo poto bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo jeudi 18 juin 2026 maetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Ndenge azali kopesa biso ba orientation soki ya solo tokolanda
kotosa mpe kosalela manso oyo bazali koyebisa biso elonga na biso ezali incontournable, ezali ya sûr. Biso tokangama kaka na mibeko, tokangama na mibeko, tosalela na mibeko, totambolela selo mibeko ya Tata Nzambe ezali pona propre avantage na biso, bénéfice na biso moko. Banza biso bakimbangiste toza na droit na erreur te, pamba te lobi soki to échoué, soki to longi te bakotuna biso na bino bato bovandaki na Nzambe, na bino bato bomibengaki bana ya papa. Alors bakobanda koseka biso pamba te mai oyo bango bazosala biso sino tokoki kosala te, me okangami na likambo moko boye bakotuna yo na yo pe. Tina wana esengeli tokangama kaka na bokoko ya Papa Simon Kimbangu, elonga na biso ezali nde wana. Misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola tomipesa, pamba te kuna nde yango ekokomisa biso bato minene. Lelo oyo tozali komona kolona kobokola eloko ya pamba, tokotonga eloko ya pamba, me bénédiction ya bakoko na biso. Panza koko Abraham soki azwaki bénédiction pe ayebaki secret ya bapaya oyo ye ayambaki, nzoka nde banzambe na tina nini réception ezalaki ya malamu à travers tolo na tobokola koko Abraham. Nzambe alobi moninga na biso oyo tokoki kobombela ye secret oyo te, esengeli to explique ye tozokende wapi pe pona nini. Pona nini réception ezalaki ya kitoko. Biso pe soki tobongisi nyonso malamu oyo nyonso lelo tozali komonela pasi, Nzambe akofungolela biso. Tina wana tomipesa na misala ya botongi, notamment Nzanzalonga. Susi ya papa ezali ete a part Nzanzalonga na ba chantier nyonso telemi esengeli tosala makasi tosilisa pona bandako ya Nzanzalonga le 12 octobre. Esengeli topesa bafungula biso pe ba volontaire na mosala oyo totielaki libanga ya liboso. Mokolo ya lendi oyo tomipesa ekateli eyaki po ete misala wana etambola na lombango. Le 12 février 2027 ndako wana efungwama $60 chaque fin du mois kobanda na sanza oyo tozali na yango ya juin na volontaire moko. Ena ndenge tolobelaki biso nyonso na lingomba tozali ba volontaire. Esika wana yo pe soki possibilité ya ko accompagner baninga ezali ata na mwa moke, topesa maboko po ete misala wana esila dans les délais, tosepelisa Nzambe na biso. Bandeko na biso ba surveillant pe la grande chorale des dirigeants pendant ntsinsane le 21 mokolo ya yenga ya poso tozali. Tina wana tomibongisa malamu dans le monde entier
surveillant na chorale des dirigeants tokozala na ntsinsa ni munene mokolo ya yenga oyo biso pe ba flûtiste ndenge tobandaki par pupitre biso pe mokolo ya yenga tokosala ndenge tosalaki nano limbelekela tobosana te banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso biso batata na tina ya bosombe bateau de pêche tozali na ntsinsa ne tozali kozela tobongama malamu pe ntsinsa ne oyo ya biso ya batata na bamama ntsinsa ne ekoya ekosalema le 5 juillet tomibongisa pe malamu bendele ya nkamba ekita te pe batata tobosana te ekateli oyo ya $20 pe 20 € oyo tozongelaki na lotomo ya tata mokonzi ya bule tata molimo santo mituna eske na premier tour napesaki to napesaki te sikoyo esengami deuxième tour eske nasi napesi to nano pesi te bapamboli balukaka yango ata na makasi tozomona lokola bazoniokola biso kasi bazoniokola biso te bazobongisela biso nde biso tomikaba mbeka po ete tosepelisa nzambe na biso apambola biso tongo ya lelo partir ya 9h na bakan ndenge tobongisaki yango tokozala na bansinsani kanfuma akoyamba kankipaku kaweno akoyamba kamason sengeli mosala esalama malamu le 8 juillet yango oyo ebelemi na tina ya bosombi forage bandeko na biso ya faki tozali na ekateli ya $50 na musicien moko na mokili mobimba biso pe tosalela yango na lombango tolia nzete ya bololo biso nyonso tokomisa bakombo lobi biso pe bakombo na biso etangama na banza biso batata esengeli toyeba yango ete na bolingo oyo tata molimo santo azalaka na yango nde mokanda mobimba etiami mokoloto kobanda lobi vendredi ba recette nyonso ya journée c'est-à-dire kobanda na tongo comptabilité oyo kosala lobi comptabilité ya apaki peti na pokwa na banza biso batata malamu tomipesa malamu ndenge tuuti kolanda pona ebembe oyo ezali deja kuna na mpanga nde bandeko faki na banza mukanda tozali deja na yango ezala biso lingomba ezala bino moko na faki mukanda ezali donc tokobongama 7 avant midi po ete tokende ko assiste baninga kuna na mpanga banza pona maye oyo bazalaki na biso pona tongo ya lilo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kintwadi ye sedieto tata mfumo mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinjili ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia wunu tata mfumo mbanza vuendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi disalukiani na kekete bonsu boka sisulaki yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi yani pe watambula mbebe
ya kuzisonga ngazizi ke tata mfumo longo mfumo libundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tokuvana kiambote faki bika tokubikelo moko twavana sedi yetu kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela ulendele kutofwana tulombele ukunga yesambu kialesisa mfrili kwa faki yesedeto sikatufuku de la samu Yakuvamena muzingo kyame enzilange unzambi tombanga enzambyame umpuluza mumpilampasi zituzungidiri yakuvamena muzingo kyame enzilange unzambi tombanga enzambyame semfukamene pasizamenge ize yezo undoloke
mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela inzambyame semfukamene pasizame ngeyezeyezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela. Prions. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, en ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur, tu as accepté une mort en thèse pour nous sauver. Tu fis crucifier ensemble de malfaiteurs. Les d'entre eux se manquaient de toi, mais tu ne les répondis pas un seul mot. Tu fais cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui. Tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton action, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur promis l'avenir du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures en ce jour. Dieu notre Père, Jésus notre Sauveur, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes déségarés devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voix. Nous négligeons tes commandements. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde dans l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi avec notre secours. Fais-nous triompher de ta tâche d'ici-bas et suis nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas de nos péchés, car tu es mon fait que nous méritions le Fils de Dieu. Veuille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre que nous sommes renversés? Nous constatons que dans le monde, les peuples sont têtus. Veille les choses dans la paix. Des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, déjà construit une mer de Saïmé. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. C'est cela l'explication que nous te présentons au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Onzambi zodiaso kami kweza ke kweza vanza kwandio nawe nayompasi muna wao kalilila okuyandalanga kape Onzambi zodia tiona oyandalanga mosivana bena onvala Yesu ya tololo kansi wavumbula kayo kanavo wantu bekangwa Katsinzambi kekangwako Katsinzambi wasiloka Kwayeto wantu Amen. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangeta tanzambi wasi yo ntwadi wangitata mwanda wavelela vika kwa masikilanga mnaito tuka ya kwa ile mfu se ye mwanda mwanda wavelela. Amen. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible. Papa wazaki kolo bana biswete tuzali bana mapamboli kusimba musala
est-ce que mosala pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino kolia nzete ya bololo biso bamouvement biso baassociation biso bakoki ndingisa ya kotambwisa bandako wana kolia nzete ya bololo kotiki ndamba sepeli biso tozwi mapamboli na ngonga moke vala obimi lumonzo oye lubakala ya baluka elutalo ndolo ya sa divinité kimakanani eza bongo papa conseiller papa fuma mbanza papa mbenza kiangani yende ayekolakisa elongi ya tata molimo mosantu ye alobaka ntango nyonso ngai nakomisalelaka te nalandaka neni oh die ya monzo ye lubakala baluka etala kuna tinu ndolo kiangani voilà awuti te pele santu azali koya na tribu na résidence esika programme nyonso ya journée ya mokolo mwa lelo ekosalema to tolandi programme ya ville sainte na 9h ya lelo ba 4 eka ekozala opesi mbwambwa boyi kafuma tokoyamba kakipaku toya konyema nde tonyemaka na biso yeya tokonyema lisusu na mati ya le oyo ngonga ya kosela kata nzambe yango oyo salela nzambe na ntango oza na bomoi tolanda onene na bandeko na biso ya mouvement social de la sylvestre humaniste. Merci. Luvunda vana fulu kondo kanikuka mpungi ankomano lu susumuka nkindu lukandama gi mukunda lukuletino mpungi anzitusu kwa tata ndwengisi Lukola moko ba tata iba mama kiamboto geto awe tukolele beto mpeto letezi onkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango ekopatela biso moi mobimba ba programme nyonso oyo lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu
yango nde tokolanda mpe kosalela. Tata moteya uti koteya biso na kati na ndako ya Nzambe, ateyi biso na kati na mibeko oyo ya Moïse pe 12 principe ya Lingomba pe chapitre oyo aye kotangela biso ya Anania na Safilia. Elingi koloba ete ntango oyo tozali ezali ntango ya kozala bana botosi. Tata Molimo Santo Papa Simo Kimbangu Kiangani na tango azali kotinda biso totosa ndenga za kotindela biso. Periode oyo tozali ezali periode ya botongi Yerusalem. Eza boye periode ya botongi Yerusalem. Pe kolona pe kobokola. Yango nde azali kosenga biso bikateli. Bikateli tozolanda te. Tozolanda. Etango bazo kopesa biso bikateli tozokosenga nini? Mapamboli. Tozokosenga mapamboli. Soki ya pamboli tozakopesa ndinga za kosengela biso. Soki apamboli toza kopesa ndenge aza kosengela biswe toza kosa Nzambe liteya muta muntu ndenga ochikoteya biso na katenda kwa Nzambe yango botongi Yerusalemi tozali kozonga mukesima na tango tokozala na Papa Mfuma Mbanza Papa dia Lunga na Kiangani. Toujours na botongi Yerusalemi. Bikateli. Atango na bikateli ezalaki mingi te. Ewansinsani kaka ndenge tokopeselaka. Pe azokotinda pe misala ya kolona pe kobokola. Kasi Papa Mfuma Mbanza azokoteya biso boye ete na botongi Yerusalemi esika batindi yo na musala wana yango nde okosala. Po soki batindi yo na esika osala musala wana yo eza kaka misala ya Lingomba kasi oke na esika mosusu otinda mite na esika o batindi yo wana nde Papa Mfuma Mbanza Papa dia Lunga na abandaki kosepela te. Eza komona lokola mukolo na lelo. Na tango wana na kozo exemple ya ngai moko. Botongi Yerusalemi na 1960 za kosambila na Mandalala aho na kati na Nkamba. Esengelaki etungama hangar place ndako Nzambe ezali oyo. Hangar sengili tungama mingi tokutaka hangar wana felunga kikaka na 1976 mingi tokutaki hangar wana sikoyo Papa Mfuma Mbanza na tongo ndenge azalaki na tongo wana apesi biso nyonso misala alobi bana nyonso ya Ngombe Kinsuka bokende komema zelo kamina Papa Kulutu ya Papa Kisolokele ebandaki koya chaque mardi kula misato esali misala ya Nkamba. Kamnyo ekende komema zelo na yanda baya kutika awo pana botongi hangar. Bana nyonso ya Ngombe Kinsuka mutu atikala te. Akumi pa ina ngai yo kende kobengana bandeke na bilanga losu awo na premier poste. Sikoyo tango na kapita bandaki kotambusa biso Tata Lutunu. Tata Lutunu alobi papa apesi ordre. Bana nyonso ya Ngombe Kinsuka bokende komema zelo bo charge na kamina Papa Kisolokele boya kitisa awo na Mbanza. Ngana laksi Musa. Pikasi nga atindi ngana loso. Papa Lutunu alobi ngai te tata na yo mutu alobi ke bana nyonso.
ye mutu bandaki kolandisa biso mpe mateyi ya kilandi soki mpe na boyi apointe ngaki oyo mulandi oyo aza kotosa te apointe nga mabe natosi sikoyo tata lutunu mpo soki na boyi na nga ake nakende kozwa etumbu kuna esika naza kolanda mateyi toke komema zelo de 8h jusque 19h. Sikoyo papa Mfuma Mbanza aprenda kwa Nzambe kabuli misala na ye ana Mbanza ale akichi na peme poste place loso ezalaki akendo kuta bandeke mutakobengana bandeke alata ke mwana oyo mbenzake oyo musala alingaki kosala asali yango lisusu te ye moko akochi na kobengana na bandeke devoir 16h papa fo azala na ndako ya Nzambe sikoyo bandeke pe kuna wana ya poko yango baliaka mingi papa ye na ndako ya Nzambe tango asisika ndako ya Nzambe azongi lisusu kuna na ba 18h akinokuta loso mingi bale tango tosilisi musala na 19h ye wana tango asilisi na ba 18h30 wana akengombe kinsuka ndenge banda kosala tongo fo akende poko pe fo akende ba 19h se tosilisi ye pe kuna na ngombe kinsuka asilisi abandi kozonga tokomi na maya nkamba tango wana minde zate mulili ye na torche na mulai ngolupa ya bana tukutuku komema zelo tango tozoko pesa mbote alazo torche te yombenza tala loso esili ngai papa me kuna tozoko landa mate balobaki biso nyonso nyonso musala ya Nzambe la fali olanda nga ndenge natinda kiyo la fali olanda ndenge natinda kiyo pra musala ya Yerusalemi mutu na mutu esika bacheye wana nde okosalela musala kamba oye lelo yango tezo monana misala ebele na Yerusalemi mutu na mutu esika bacheyo papa simoki mbangu nkyanga esika acheyo totosa botongi temple oyo ndenge toyebi libanga etiama na 1961 eye kobanda na 1976 na 76 wana dele ezalaki ya mbola boni po ete etongama 5 ans dele yango wana ya tata Nzambe 5 ans fo ezala inokire toyebi eke bambuta basengaka papa na eta misala ezali malamu bofongoma ndako Nzambe ya nkamba ezala une date ultérieure papa diangenda lobi ete musala tata Nzambe soki apesi yango ngonga wana ya apesi yango kaka ifo tolanda ya kofongama après 5 ans ndenge tata Molimo Santo asengelaka yango tokendaki mwa mingi Salomo tanga atongi Yerusalemi sima botongi Yerusalemi ezalaki pe na dele na yango a Yerusalemi akale ezalaki na dele na yango tango asilisi na tango wana ndenge Nzambe asengelaki yango esalamaki be ndenge wana oyo bikateli ezalaki ndenge Yerusalemi akala esalamaki dele na yango tango ekokaki Salomo asilisi msala na nyonso asengaki mayele pa tata Nzambe pe mapamboli biloko oyo eyaki nsima esengeli nango kotonga kasi lokola erespiraki dele te tokolandela yango nini eyaki na nsima nini eyaki na nsima donc tozokende kaka na Mateyi
ndenge tata moteya oti koteya biso ntango wana ezalaki anali ya la safile ndenge basengaki mpe ya tata nzambe apesaki bango kasi lokola batosaki te yango mpe eza komonana na mokolo na lelo bikateli tozomonake bikateli ebele tata molimo santu papa Simoki Mbangu Nkiangani aza kolandela badele nyonso wana osutuka kaka boye lokola lobi toyoka signature ya apaki chaque vendredi bambongo wana ekendeke na commission ya apaki eza na ntina volontaire chaque fin du mois pendant 7 mois $60 eza na ntina nyonso wana donc likambo tata molimo santu likambo tata nzambe ezalaka na dele na yango toza komona bikatele mingi nzanza longa nene esili te memorial boye donc nyonso wana tata molimo santu papa Simoki Mbangu Nkiangani aza kotala ndenge batata baza kotindela ye ndenge ezalaki na kala eza boye te donc bokolimisa biso tokema musika me botongi Yelusalemi kolona pe kobokola na kolona pe kobokola papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na bana koloba nyonso ke misala nyonso oyo ya bilanga ezalaka na periode nango soko loni yango na periode nango ekobota malamu soko loni hors saison production pe ozala penza malamu te nyonso wana kotala periode oyo ayelanga oyo babokolaka bangombe to bantaba ezalaka periode moko pasi na ndenge nini eke matiti oyo baliaka ekauki bake kolia bilanga ya bato boye nyonso wana fo kozwa baprécaution yango toza koloba ete kolona mpe kobokola korespecte makambo nyonso wana yango tozala bana botosi totosa ndenge tata molimo santu papa Simoki Mbangu Nkiangani aza kotinda biso bokolimisa biso tokemwa musika kasi tozali koteya na kaka na mateyi oyo tolandi na ndako ya Nzambe yango toye kolembola moke na ndenge nini misala ya tata molimo santu botongi Yelusalemi kolona mpe kobokola ekoki kotambola tongo nyonso tokozalaka na ntsintsani batata na bamama na ntina bosombi mazuta 15 minutes po tokota na misala tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Lukunda ntino lukulula moko baluka kulubakala ndolo Voilà, biso nyonso touti kolanda maloba ya papa conseiller direct ya sa divinité papa Simoki Mbangu Nkiangani. Ezali malamu yo moko oyo miyokela, yo moko oyo akomiyokela. Température ya kondimano eza ndenge nini? Yo moko oyo akomiyokela. La programme va être ça biso.
mokolo bamama présence bamama toza na telefone ezali awa oyo nyonso abika telefone batata tokumbisa ye batata. Merci Faki. Batata baretardateur batata. Baretardateur batata. Yende mokonzi papa Nzambe, yende mokonzi azali Nzambe, yende mokonzi papa Nzambe, yende mokonzi alongi mokilo yo azali Nzambe, 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 alongi mokilo yo. Merci Fadi. Yeluseleme diapa dikundanga tata Nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela bena yeto vava katulendi sayo yako kukutwena na kekete na dede ba mama oye tozali batata oye tozali papa mibiba nous y sommes lelo mokolo nini lelo mokolo ya jeudi ya banani ya biso batata ingeta tabafuma mbanza tabele lunga bana ko batango nyonso ete
mvuso bamisobanga tobandaki komona malili ya ilanga ebandaka na mois de juillet mais sikoyo oyo tozala na mois de juin lelo toza na date le 18 hein? Le 18 papa. Le 18 juin kasi malili oyo ebandi boye kokamwa mvuso bamisobanga na kombo tata mwana pe tata molimo santo limbisa ngai nkolo na ngai nkolo lobi ngam nakendeki pa ya papa etoko na flashe ngabi papa etoko leopard akobeta papa etoko tanga lobi totie mwa bacommentaire wana nkolo lobi na biso ete totiaka mabolongo na se tobondela ya solo papa nga nakendeki na kinlongo nabondelaki nasali soki 3 mois nakoma aso na kinlongo te me lobi ndenge otindaki nakenda obondela kinlongo ya solo nkolo osepelisaki biso mwaye te yango wana papa tosengi kaka bamatch mibale oyo etikali bongisela biso papa yo kaka pamba te soki tolobi ya sika toloba ya kala na 68 papa Diangenda alobaka na biso boye alobi Léopard ezokende Coupe d'Afrique tokozwa coupe wana ya solo na 68 tozwaka premier coupe tobengaka Moseka na 74 papa Diangenda alobi na biso première équipe noire ekokende na Coupe du Monde ezali biso tokozwa Coupe d'Afrique pe toke Coupe du Monde ya solo papa esalamaka ndenge wana me mabe moko yaka tant tozwi Coupe d'Afrique wana ale bamikonzi babebisi mpako Moseka papa eniokolaka bato kobotola bato na bamboka na bangombe na bantaba na basoso ngai kutu mama na biso bakangaka ye mpako Moseka po ezaki 20 makuta boba mama bayebi na makambo wana te azo ya beba policier bakangi mama lakisa mpako Moseka ezaki mwa bajeto mo basalaka antuke pesaka mabe penza na kati ya mboka ya Kinshasa ti bamama wana na batata na bakoko nyonso balobi bokende lisusu bozwa susu coupe papa pasi wana 52 ans bon toke na Coupe d'Afrique pardon 52 ans bon toke sur la Coupe du Monde yango na nkolo biso tokosenga ke pa malgré tout bango bayebi na bango te mais ça Coupe du Monde eza politique ya mokili mobimba papa lelo yo 5 ans ya lingomba na biso ata na wana papa tika te bosepelisa biso pour Coupe du Monde eyawa bayebe te papa Simo Kimbangu kiangani yende mokokisa bilaka yango wana tosengi totindi te me tozosenga kaka papa bongisela biso sepelisa biso na komba tata mwana pe tata molimo santo amen. Condition batata bogane na tsinsani ya lelo biso esi tolobaki makasi kaka na mabondeli eza boye te mabondeli kaka commentaire mosusu eza te mabondeli kaka merci papa miscible bon esi tobandaki j'ai dit ya banani ya batata toujours papa lelo ezali mokolo oyo tovandisaki bango vanda wana ozwa mibeko nde tobandelaki jeudi donc ti baza wana bango moko bayebi ke nyonso bakoki kosala nyonso bakoki kozwa soki akomi kaka place ngai nazali avandi nanu tranquille mpo ayoka pamba te le premier jour liloba ya liboso ye azwaka epai na nga jeudi
eyokani kasi dictature mpe soki eleki mabe. Papa, dictature eza telema mabe te. Tina nde papa denge. Eyebani nango ke tata mutu abalaka mama. Mama ntango akoti na ndako yo tata ofandisi mama oyo okota na ndako na ngai. Voilà. Ndako eza na mibeko boye. Mama aza koyoka. Kasi oyo ya malamu mama akosalela. Oyo ya mabe oyokaka boyo ndako nyonso eza ya yo kasi se ambeto kotala te. Voilà mama ko révolté te. Ako révolté. Kasi yo ça la dictature na yo awa. Ezelaka te. Ezalaka. Oh mama soki révolté ma bête. Papa, maman soki a révolté. Dès le premier jour, j'ai dit. Dès le premier jour. Fo ayeba ke ngai tango tovandaki na Nzambe tozalaki na biso bien. Kasi osalaka erreur kasi okosomaki olandaki instruction te soki olandaki no instruction de wana nde eyaki te. Papa lokola me kasi sikoyo yo instruction mpona nini olandaki yango te. Biso lokola toyebi kopartage souci na moninga. Ata oyebi kopartage souci wana. Ata oyebi kopartage souci. Instruction ya Nzambe eza ya Nzambe. Argument na Nzambe eza te. Moete epai na bino verbe comprendre, ça n'existe pas. Bon, tout le monde est à kufuka mwana soka lingolo bani. Merci papa. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Lobi papa toke madinga. Molimo na yo bisi biso to bisa papa Cyril Den abondela. Na mabondeli na ye aibisi tata mwasi. Portugal. Mboka ya tata wana. Na RDC mboka ya yo tata Molimo Santo. Tala papa. Ya solo tata mwasi ayoka kia yaki ko bisa bino mbangu papa. Lobi bino moko nde bokochaki yango ebimi ndenge wana. Faki oye. Na yango faki oye. Soki RDC gagné banani e. Soki RDC gagné banani e. Na yango merci papa. Ale toke biso nyoso merci papa. Bon. Wechango na chincha mama batata batina batata. Eza bongo papa kasi bino botikai kosenga biso eke na ndenge sijo eleki tolekaki na bamozole bisika nyonso awa na nkambo tolekaki me tobosanaki esika moko epa tata mwasi yako bosengaki nga bokendaki kasa mabondo bino bokoki kosenga na bino na ndenge na bino eke bokendaki pa tata mwasi. Faki oye. Milimo na biso nani azotinda yango? Nani e? Nani abisanyi msepe to bondela kuna e? Nani pe akoche macho oyo? Mapoko makasi pona nkolo. Kasi sikoyo papa Serge. Merci yango eso bandela na ba 10,000 boye. Faki oye. Tala. Boye bi na Bible. Kolo Yesu bazopesa mbongo bepesi mbongo bato ya mbongo. Mama wana veve akena mwa muke nde azalaki nango na bango na veve wana Nzambe asepelaki ya nani? Oyo nyonso boza nango eza nini e? Mbongo. Merci papa na nyonso. Kasi boya kasi batata bachenga batata bamama bachenga bamama. Sikoyo match na biso ebandi na merci papa na faki. Ba mama na sanya ba mama, batata na sanya batata. Bana batata na sanya batata. Allez, merci papa. Merci papa Ebandi.
Merci papa. Faki wo. ezala $100, Merci, $50, tout fait nombre. Nyonso ça non. Merci papa. Combien papa? Unu kiki. Yeah. Papa. 5 000 francs. Voilà. Oh, tout ça, nous le merci papa. Chinsani nanu ebandite. Yaki déjà. Chinsani nanu ebandite. 10 000 yakene na 10 000. Tout ça, nous le merci papa. Mille francs. 5 000 francs. Nyonso wana batata. Merci papa. Papa comme. Merci. Merci papa qu'on a 5 000. Merci papa. Boza va supporter. Soke ça que Boza va supporter. Que toi que nina beko mbele ya kite. Merci papa. Merci va supporter baba ya ba mama. Mama kana bino boy. Merci papa. Na va supporter ba mama. Papa. Merci. Voilà, merci papa. Oyo spécial. Merci papa. Tokotala na merci papa. Bani bakolonga entre batata merci papa. Papa. Na merci papa. Bongo Malouise. En tout cas. Vraiment. Boutalou. Au moins il est sportif hein. Merci papa. Vraiment. Bon. Siko bino ba mama bino ba pesi sport na bino ya nzango. Mama ko bete. Yo ba bete nzango. Oza mama bala. Talaga. Wana ezalaki enlever les rideaux. Merci papa. Sikoyo tozokota na ntinza na biso proprement dit. $50, $100. Soki ya solo boza ya kosepela. Soki ya solo boza ya kosepela. Nani akobima na $100 ya liboso? $100, $50, $20. Nani akolakisa esengo oyo bolalaki nango lobi? Nani akolakisa esengo? $50, $100, $20. Nani akotelema liboso? Batata oye! Oye! Bamama oye!
Satana. Nafuka miliboso na yo Nzambe, miliboso na yo Sambola sayo nalo. Nyange linga yo Nganzali na yo Nzambe, Misanga yo Nambira langa ya Satana. Miliboso na yo Nzambe, miliboso na yo Sambola sayo nalo. Nyange linga yo Nganzali na yo Nzambe, Misanga yo Nambira langa ya Satana. Miliboso na yo Nzambe, miliboso na yo Sambola sayo nalo. Sekolela mokolo nini ngai na kosepela nazali kimia Nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai na kosepela nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kobosananga te Nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko Nzambe omongola kidisala esoso ekomaki ndeke okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo ngai nalemi ikolo mayele masilinga sekolela mokolo nini ngai na kosepela nazali kimia Nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai na kosepela nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kobosananga te Nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko Nzambe omongola kidisala esoso ekomaki ndeke okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki
unzale landa kaka mala kumyanga nigisa mwina moyo nilia mundu kinayo kwete olonga na satana bongo soki bayoki te bamama soki bayoki te wana maloba ekozonga na famille yo mwana na bino boteye malamu te atosi malamu makambo nayebisi ye te mpe tata wana soki motema makasi nazongisi ye boteso te papa place wana nde ebandelaki oyo mise en pied ndenge bato na bakompani ozwi mise en pied ya une semaine okende koyekola bien donc mama akenanu mise en pied epai na bango 6 mois bateya ye bien koloba te nakimbielekela na tintani batata baganye bamama tobetela batata maboko maboko makasi ale tadidi yango olobiso nyonso todefile tolongola malili mama yango olopona batata les batata tokota mulongo pour la célébrer victoire tokota mulongo na célébrer sa victoire te aleka na mulongo ba mama turo na mulongo ba toboyi na mulongo na biso toboyi Tadi Dangolo, oh Tadi Dangolo, Tadi Dangolo, oh Tadi Dangolo, Tadi Dangolo. Banda ya Kamfuma Tozana Tintani Intercamp contre Kakipaku Tokende konyema bango kuna Tadi Dangolo oh Tadi Dangolo Botala Tadi Dangolo Botala Tadi Dangolo Tadi Dangolo Tadi Dangolo, oh Tadi Dangolo, oh Tadi Dangolo, Botala Tadi Dangolo,
libanga libanga makasi kolo Yesu libanga makasi ko libanga makasi kolo Yesu libanga makasi oh dadi diangolo botala dadi Muninga gagné ah Dadi soko défilé to ebili kambo défilé malili makosila ona toto Dangolo dadi diangolo oh dadi diangolo oh libanga makasi kolo oh libanga makasi kolo Yesu oh libanga makasi oh dadi diangolo botala dadi diangolo lelo za jeudi bongolo bi vendredi oh dadi diangolo botala dadi diangolo oh libanga makasi oh libanga makasi kolo Yesu. Merci Faki. Pona tongo ya lelo tosilisi boye okomba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba munazola kwange yese ye kwa mwana ngitata mwanda wavelela fumo tofukamane vutula funda ya matondo ye matondo kwa beno batatu bandongo muna mana malukwa makutuvangilanga muna ntangu za honso no mbahotuvutulilanga matondo bene lukutubanziti lutulundidi muna fuku wa mvimba muna zola nkenda zila tuziakila muntemo wao tutambudi longi tuki muna nkanu tetanzambo wa vako nitenkuta muna mwini wa mvimba salukeno mpeki ya ntungulu kimonekene mulomba tena muna ntangu za honso no tutakuna kuni luyimisa kadibobi yimini tutavanga muna usundidi tangu ifweni pasutakota muna bisalu na bikuba mane muna tukuna tela mane tulilombe lokale tuntuwadi sumbule vonze ya kala napi banzi la mbanze iluselemi envivu mya mbanze iluselemi kwa nkangu na honso na muna utakota yevaika luhuva mutulombe leo tudiati la babuingi muna makumbi imakala mazulu imakala mamaza imakala mantoto
kwa bete mpitujate langa mnamalu beno lokutusiamisa sumbola ivonza yakala napi akenga bisumbula byaonse bikondolo betela basimba bibisengu tukuna diati dingi lwana pentona isabe kono petwadi singi ulombela twena munantangu za honzono luvuvamu lukondo lokontia ntango tuze ivo wao tulemukuluwila nga tulemukulutuma mananga idi au mama wonso matakuizila edika tutoloma munantangu za honzono kani muna mosi vanzolo na kwiki muna mende batatu banlongo bikavo la kutubanzi la mpasilu vuvonu vita kuntia ntango sentule no meso meno kuna nsiza mputu maana mawonso matamoneka kuna beno kakalunwa na mvita jina za wonso ntengolo myamenga bika myakala na pi tubanzi la mpe ku Afrika RDC tukula ku RDC na teye una lumbukia uno kuna est mpasi za kinikoni beno lukatula bi huku bina bya wonso bikondo lo betela banzile no kwa bana bavutukiri kwa benu batatu bandongo nanzila yalifwa babanza mpe kwa bana bavutukidi bakula yevumi wange tatanzambi banzila mpe kwa bana bena unampasi tuka na hospitali na mapele so bifu bya onti pampasi ngeye kaka intani ni wao tudilanga bika lo tuwila mnandomba zetu konso kwa mwana katambula kina kikavuidi mfuno basumu ndolo kitulombanga lumbu kya unu kya onti tudila na mwako mila kututanina munazola kwa ngese mwane tata mwanda wa vilela amen tuende nukia mbote Nous venons de vibrer au rythme de cette fraîcheur matinale empreinte de spiritualité. Madame, ici, nous voilà arrivés au terme des activités matinales de ce jour. L'équipe a connu comme prédicateur les catéchistes Salomon Lusiko Kiambi est présidé par le conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et développement, Papa André Benza Kiamani. En ce qui concerne la collecte des fonds, la victoire a souri du côté des papas kimbanguistes qui ont démontré un exploit exceptionnel à travers une forte participation. Madame, ici, on se fixe au rendez-vous demain matin à la même heure. mokili mobimba bayokia bina ne boko tia kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba mana 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezalaki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini
po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka mpe balobaka te tokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka